Vous avez déjà Break News, une émission animée par le messager de la bonne nouvelle, le prophète de 3030, pasteur de la diaspora. Là, quand il a lobby Afrique, il y a biso bana. Afrique, il y a bana toboti au baroya. Et c'est ngeli to battre la bango Afrique na bango. Afrique, bakoko batikela biso. Afrique tokotikela bana. Là, quand il est dans Africa, Afrique ya bakoko, Afrique ya ba aye na biso. Afrique bakoko batikela biso. Afrique tolinga babotoli biso yango na mindele likolo ba richesse na biso. Bomema Afrique eke na bapaya. Batikeli biso misère, maladie. Batiki africain na désespoir. Batikeli biso minduki bana mike ya role. Batika bitumba na mboka na biso. Batiki magie na occultisme. Baji bikeko ya bakoko bake nango. Valeur ya bokoko na biso. Afrika ya Lumumba, Afrika ya Mulele, Afrika ya Songo Lambert, Afrika baboma Monseigneur Kataliko, babumi basango na biso, ba prêtre oyo babundela mboka. Bakangeli bandeko na biso na baka bilanga bakokende sute musala bakosala sute bana bakenda su classe te basili kokufa bamemi ba biscuit balobi eza aide humanitaire nzoka eza génocide oyo bazosala. Quelle révélation là konzila, quelle révélation. Bazosala génocide na mboka na biso, bazomemela biso biscuit mikate nguba na loso balobi bayekoyede biso na basoso epola. Afrika tolinga babotoli biso po bandeko na biso bato mindo baya batraître. Afrika topona, Afrika tolinga babotoli biso Afrika likolo ya lokoso na biso moko. Na ngongo oyo na Congo tozolela plus de 20 millions de morts. Merci la Congo. Oyo esalami na Congo eza génocide. Atana tango Hitler esalama te loba nola kwa nzela. Mokili nano bato bakufa bongo te. Merci la Kwanzila. Bato bakufa nano lolenge wana te ndenge Afrika na yo, Afrika na biso ndenge kei. Alors merci mingi na la Kwanzila pona nzembo kitoko oyo olobi Afrika. Nzembo Afrika ezali makanisi to composition ya la Kwanzila azolela na Afrique, azolela makambo zoleka na Congo pe na mboka na biso. Alors bande konabi ke boza ebele na kozela breaking news alelo po boyebaki masolo alelo ezali pito pale ezali patakataka yekebe ekele bengaka bana na bana babenga na parce proverbe 30-30 abandi
Alors nakobanda ko féliciter Akim Mido na misena ndeko na biso Marceline Mido na émission kitoko basalaki ya mercredi ya samedi balobeli makambo nyonso ezoyoka na Congo bino mo boyoki Akime le juriste azalaki wana mwana bandundu atonda mayele aexplike bino makambo nyonso ezoleka mpe aexplike bino combien de fois babenga biso tozwa ba 1000 livres par mois toboya na bonga na vi te nga mpe nazoluka naye koluka mbongo me nakoki kozwa mbongo ya koteka Congo te bien ke papa Tshisekedi alobaki soki bafuti yo mbongo lia me kosala mosala na bango te me biso toboyaki kozwa lar wana na motema moko. Alors bandeko na ngai tv internet mpo esimba mpo bato bazelaka o nde bazelaka proverbe eza eloko ya liboso fozala na message eloko ya mibale ezali présentation c'est-à-dire mantelama faut changeaka bateni fozalaka propre il faut lataka bien ntango ozoleka na tv présentation eza très important mantelama donc soki eza te luke pa bato oyo basutenaka yo eza te ozoleka na tv tianga tianga oza mal propre cadre eza mabe olati mpe bien te ozanga mpe mantelama na ndako yango mpe ya yo te mokolo ndako akufa. Troisièmement ezali cadre oyo ozosala esika il faut cadre ezala bien soki ndako nomoniki eza bien te kokokende na baplace ya kitoko na town na babiro oloue osali mpe quatrièmement il faut ozala na public lere ozosala video lere ozoleka na tv nani azozela yo nani aolanda yo yango wana ozomona kosala video esali 4 jours kaka 2 personnes bien 80 personnes batali mais entre temps proverbe asalaki video vendredi na samedi nasali 4 vidéos plus de 4000 personnes balandinga kende kovérifie nasali 4 vidéos donc vendredi nasalaki 2 vidéos samedi nasali 3 vidéos samedi nasali moko 4000 dimanche nasali moko 4000 plus de 4000 personnes balandinga parce que j'ai un public. Alors ntango yo ozolinga koleka na tv ntango yo ozolinga kosala internet il faut luka koyeba biloko 4 soki osangisi yango ekosala yo kitoko. Alors lelo tozali na message na biso kitoko tozolobela awa ezali bato ebele banalobi balali te bazobenga nga makambo ebelebele kotuna nga me eza ndenge nini parce que papa na biso Etienne Tshisekedi awuti kosala déclaration na ye monsieur Etienne Tshisekedi nakomaki yango awa awuti kosala déclaration na ye. Etienne Tshisekedi aza président ya Congo oyo toponaki na 2011 mais a travaillé nano te parce que babotola ye pouvoir na barwandais bato baza na minduki. Alors tata oyo awuti koloba ke dialogue eza très important mais na dialogue wana bazokende kolobela contentieux ya 2011 c'est-à-dire nde babotolaki ye ba élection ya 2011 pourtant gagnaki. Alors mpe bakokende kolobela fichier électoral na makambo ya CNI. Alors toyebi te côté bato ebele basiliki bato ebele baza na esengo te bato ebele baleli. Alors bato ebele bazozela analyse ya proverbe 30-30 parce que ayaka koloba makambo ya solo ndenge nzambe azoleka na kotinda ye. Côté mosusu Kabila apesi position na ye très claire alobi élection ekozala te mpo démocratie ezokute très cher. Na 2016 na 2006 adépensaki 400 millions, na 2011 adépensaki 700 millions et na 2016 1 milliard wana alingi azopréféré totia yango na développement ya mboka oyo 14 ans durant atikala jamais kodévelopper mboka mais ntango akomi na mandat na suka alingi mbongo ya démocratie ya baélection ekende na développement c'est-à-dire oyo ekomi lisusu kosakana na bato te mais oyo ekomi kanaye c'est-à-dire motu moko azosala makambo na nko azorespecte bino te omoni adversaire na yo même okobeta ye faut respecte ye mais awa Kabila azorespecte bakongolais te azorespecte baadversaire na ye te azorespecte mpe peuple te parce que alobi na mbongo oyo 1 milliard nde akende kosala développement mboka oyo 14 ans durant ati kosala yango te. Alors le mandat esili nde akomi kosonge ya kokende na baélection kokende baélection te mpe kokende kobongisa mboka développement mboka entre temps asali scénario monene mpona koekarte bato balongola makanisi to masolo oyo tozobeta ya bafausse commune oyo abomi bakongolais mpe partout akundi bango bafausse commune. Alors mpona ye mpona distraction wana esila akei kofunda bakuluna et pourtant bandeko ne Jeannette Zoé baruberu bakengo na ye moko baza ba grand pillere ya Congo oyo ifale atia kombo na bango atie te
mais ye azoviser bacongolais mpo asakana so na bango. Donc wana ezali position ya Kabila. Alors totali na côté ya opposition, toza mpe na opposition ya Congo oyo ezali animé par oyo Rwandais Vital Kamerhe oyo azali mentor na ye ezali Herman Cohen, ennemi ya Congo, pe oyo azosala jie na Kabila. Balobi bango baokende na nini, baokende na dialogue te, tokende na baélection. Mais soki mpe baboyi élection, soki bango balobi tokende baélection, mais Kabila déjà alobi aokende baélection te, parce que il faut pas banana na élection, il y a ba député, ba élection il y a Sénat, c'est-à-dire azosala déjà glissement pour élection ezala te. Alors sikoyo soki bato oyo babengi opposition ya Kinshasa, ba Fayulu, ba Mokia, ba groupe wana nyonso tout ya ba oyo bazali balobi baza ba vrai opposant, babi baokende dialogue te, baokende ba élection, mais ba élection nini baokende pour se Kabila au préalable alingi na ba élection te pour fichier électronique wana, fichier électoral électronique ezali déjà manipulé, ezali déjà piraté, c'est-à-dire que ezosala ke bato oyo bamibengi na opposition oyo bazali côté ya Vital bazali bakolabo. Alors tozoyeba te sikoyo na Tshisekedi oyo andimi kokende élection kokende dialogue na opposition oyo ezoboya kokende dialogue, banani bazoyede Kabila entre temps bango, entre toute opposition ya Kinshasa na IDPS na kati na bango, moko azali koluka kosauve Congo, moko azali traître. Alors na kati na bango, na kati analyse oyo tokosala toluka kotoyeba est-ce que Vital Kamerhe na ba opposant nyonso to wana baza ba traître bazolinga kotrahi Congo, bazoyede Kabila, to eza Tshisekedi na IDPS nde bazolinga ba sauver Kabila, bango nde batrahi Congo. Alors normalement côté oyo ba Vital Kamerhe poto yeba ke bazali ba traître te, bazali ba na mboka, baza bato baolinga Congo, eloko mosusu eza te loko Kabila a compliqué sur ba élection, a compliqué sur makambo nyonso surtout bango nde fu babimisa peuple bakende na soulèvement total, donc soulèvement populaire. Aussi longtemps bazoya na soulèvement populaire te, aussi longtemps bazoya ko proposer eloko moko te ya ko stopper Kabila, ezali ke bazo jouer jeu ya Kabila, bango to ba collabo, bango to baza bato wana, parce que soki toke na soulèvement populaire nde to ko changer système mobimba ya ba Rwanda na RDC, mais bango to bazo sala kaka jeu ya ba ennemi ya Congo po baza na position ata moko te, bayeli biso position te. Kabila boyi ba élection, Kabila alobi aza na mbongo te, Kabila alobi ba élection ekokute démocratie ezokute cher, malamu a investir na développement mboka oyo 14 ans sala te, bango nyonso bavandi, c'est-à-dire yende moto azomene bato bango bazo aider. Alors côté Tshisekedi alobi boyi akozala sauveur pe libérateur ou collabo comment ndeni toyebaki Tshisekedi aza sauveur, azali Moïse to azali collabo comment. Na 2006 avant 2006 tango bakendaka na Sun City, na Sun City wana bolimisanga bomonaki bacongolais bayibaka bango parce que barwandais bakotaki ebele ke bacongolais. Tshisekedi akenda na Sun City abima même premier ministre te, abima même mpe na 1+4 ezalaka te, c'est-à-dire bakosaka ye batrishaka bayibaka ye. Alors na Sun City akokaki kobima ta nini moko ya ba vice président te. Na 2006 aboyeki kokende ba élection, alobi akokende na élection na bapaya te, mais na 2011 akei na ba élection toyebi te soki Kabila akomaki congolais, parce que ti lelo Kabila akoma congolais te mpo ayiba nationalité mpe avandaka kuna na force, parce que motu moko aza na baforme to fil afila forme te ya kosenga nationalité, bamona mpe esika oyo asenga nationalité te, me mbala moko bato tu bayebi ki akotaka na 1997, me mbala moko baye komona akoma congolais, toyebi te akoma congolais ndeni afalsifia histoire ya vie na ye ya mama Sifa tout et tout et tout. Alors Tshisekedi na 2011 alobi azokende élection, totuni ye ke mutu wana trishaka, mutu wana aza na minduki, alobi azalaki na plan B, me babotolaki ye bokonzi. Plan B tomoni te, asengi na bato bakanga Kabila baligote ye bamemela ye, me tokamwe 4 ans après Kabila mandat ne se sili na ngonga oyo normalement toko dialogue na yesu te mpo manda esili, constitution ya Congo ezotinda te to négocier ou bien tokende na dialogue soki moto asisi mandat. Mais ye alobi
tokende na mandat tokende na dialogue, et pourtant ye mutu aliboso alobaki bokangela ngai boligote ngai. Alors ye mutu oyo alobaki bokangela ngai bomemela ngai akomi koluka anégocier na ye oliaka ngai. Kabila aza étranger asali haute trahison na sommet de l'État, usage de faux, infiltration des Rwandais dans l'appareil de l'État, crime contre l'humanité, pe a kotisi ba service na biso nyonso surtout a botoli mabele na biso apesi na ba Rwandais, pe aza na ba arme encercler Congo atie base na ye na Katanga pe na Kingakati po asala massacre na ba Congolais. Alors comment mutu oyo aza préparé asala massacre na ba Congolais, afuti ba faux opposant mbongo po atika la président pe asala balkanisation, a continué à massacrer ba Congolais. Alors IDPS akobima héros Moïse comment na mutu waza na ba arme, mutu oyo asombi ba Congolais, asombi opposition, atie ba mbongo ne belé, atie nyoso tu wana. Soki a négocié départ à Kabila, IDPS akobima Moïse comment, soki a négocié départ à Kabila na kimia. Parce que na source sûre, ba yebisina que non, Kabila azolela dialogue wana a comprendre que akoki ko tricher ta ko saelo monter, mais azolinga po yebi que Tshisekedi aza juriste, azolinga azwa vraiment assurance que basine mikanda soki ya longwe na président ba kolandela te ba kofunda te azana kimia tout azolinga azwa assurance moi du temps po yebi Tshisekedi soka sine mikanda seul mutako ko protéger za Tshisekedi. Pour ceux qui à l'équipe président, barolandela Kamere bakokanga ye, bakokanga pe Kabila parce que Kamere azala jamais congolais, batutu bayebi ndenge ya kota na Congo, étant que azara même président ya ba étudiant qui ça ya ba étudiant rwandais na Congo, pe azali kozwa bourse ya ba étudiant rwandais na Congo, ba preuve ali batu bayebi donc eloko wana Kabila azobanga question vitale comme président, eloko wana ko rebondir bakangi na Kabila. Donc eloko zobang se yango na yango ali ko négocier départ na ye a promettre ye que akokanga ete bakotungisa ete wana ekozala coup du maître Tshisekedi akobima Simeon oyo baloba que Simeon akoki kokufa te avant amona résurrection ya Masia to amona esengo na Israël oyo eza Congo. Alors baje ya Kamere na opposition eza ko aider ba Rwandais batikala kaka na occupation na Congo. Alors tout ce bâti, en 2011, le peuple azalaka prêt ya ko se révolter, mais ya titi a epsi bango bozo manandaku bola la pongi ya ba bébé. Alors na sens siki na uti lo bango ezaki ndenge peuple a vomir élite ya ba opposition élite congolaise élite nyonso tout sikoyo tout ce bâti ekozala ndenge nini. Alors entre temps na ba sango tozana awa ba bimiseli biso balobi te awa bato bakomelaki nga bayebisina ke Kabila ayebisaki na nini Tshisekedi ya mwana Félix ke papa na bino fo aloba avant le 30 sinon mbongo na nga nyonso oyo napesa bino bokosanza yango. Alors tomoni mpe Tshisekedi le 27 alobi est-ce que ezali makambo Kabila alobaki bapreuve oyo tout oza nango na bandako ke Kabila azomenase bango apesa bango mbongo mpona glissement apesa bango mbongo mpona bo est-ce que eza solo ezali moko ya bakestion oyo bato bazomituna. Entre temps na discours oyo Tshisekedi asali lobi alobeli ata bakongolais oyo bakufi na bafausse communauté, alobeli ata nini makambo nyonso tu oyo eleki dernièrement na Congo te ndenge bazoboma ndenge bato baza na baprison ndenge makambo nyonso tu ezosalama. Alors tosoyeba te masolo yango ekozala ndenge nini. Bon, alobeli pe likambo ya ba fausse communauté, alobeli pe eloko moko te, yango toyebi te ekozala ndenge nini masolo yango nde ezokende. Alors biso oyo bana ya Congo tolingi koloba ke biso bana Congo il faut totia molende na koyebisa ba opposition oyo eza na Kinshasa ba kende dialogue te, ba beta pe masolo ya élection te, mais basala soulèvement populaire parce que Kanambe alakisi Kabila alakisi ke azo respecter biso te, Kabila alakisi ke alingaka biso te, Kabila alakisi ke aza na respect na biso te, Kabila alakisi ke azo banga ta congolais moko te. Alors balobi ke Kabila serait-il impliqué dans l'arrestation de Kareke, chef de service secret rwandaise. Balobi Kabila asali nyonso tu afundi chef ya nani
ya service secret ya Kagame na Londres bakanga ye po apesa Paul Kagame kanda aya su kwa envahir Congo po na ngonga oyo Paul Kagame na trembla ndenge azo tremble te ba Congolais balobi ke Paul Kagame na trembla ndenge azo tremble te parce que ayebi ke ndenge bakangi mutu na ye prochainement bakokanga ye moko. Alors toyebi te siko ese Kabila asali ndenge wana po ete apesa nani kanda epese kanda po ete Kagame a envahi Congo, il a profité nango que Congo est en guerre, moi basa élection zate donyo surtout wana ezali ba nzela oyo Kabila azolinga ko utiliser pour na kotika la président na Congo pour atika la président na Congo. Alors ba sango musu toza nango a po to sala ba analyse tozolinga toyeba est-ce que Yatiti ala collabo Yatiti alinga za sauver est-ce que opposition oyo ezala Kinshasa na Yatiti nani aza na raison. Alors tout le monde masolo surtout les okende ezotindika ke ba Congolais il faut biso to bunda parce que makambo les okende ezosala ke biso tozobima batu mabe biso tozobima lokola bazonyokola biso tozobima onire bato bazosakana biso na kati ya mboka na biso. Alors ezosenga tosala grande manifestation na Congo ya kobimisa bato nyonso bazali banda kobima na Congo ya kobima na Congo kosala ba marche libanda tout et tout parce que tala lelo oyo jeune oyo Radek asali un mois bolandi ba intervention interview moi sinae un mois porté disparu kaka po ayemi nzemboke pour opposition totalement révolution bandi toyebi te Radek aza vivant toyebi te Radek babomiye ata mutu moko azoloba te opposition eza na Kinshasa ata mutu moko atelemite soki biso diaspora totelemite eloko moko ezosalama te nini lisusu bazoyebisa biso zela na kota na nani na ba message oyo batindelinga awa po toyeba makambo nini yango ezoleka na mboka na biso kuna po toyeba ndenge nini tokosisa masolo oyo parce que la voix d'Afrique au Canada balobi te Kabila azali kotumbola Kagame po Kagame aya koenvahir su Congo po yazwa prétexte ke élection osalama te po na mboka ya Congo bitumba ezali bitumba ezosalama bato bazobunda yango wana alingi bato batikala ndenge wana batikala ata eloko moko ya kosala eza te sikoyo biso bana mboka totikala kaka na bilobaloba te totikala kaka na kosilika te mais to réagir koréagir na biso ezala ndeni koréagir na biso ezala totelema tobanda kotindika ba opposition oyo eza na Kinshasa soki baya bakolabo te ngonga yango oyo ya kotelema kosala soulèvement populaire parce que IDPS toko compter beaucoup plus nango te pour IDPS na San City azwaki siège te IDPS na 2011 bakosi ye na baélection akei kosala dialogue te mais tozokamwa ke na ngonga oyo mande esili andima kosala dialogue andima kosala kosolola na bato oyo basololaka nete mutu azoboma bakongolais mutu oyo aza ata na raison ata moko te oyo tokoki kopesa susu mandat même ya 2 jours na Congo yango wana ozomona tozotanga basango oyo batindeli biso inbox awa inbox oyo ezolakisa biso makambo nini ezoleka na Congo pe ndenge nini biso bakongolais esengeli to se comporter na dossier oyo soki tokoyeba nani na kati ya IDPS na opposition ya Congo banani bazo accompagner Kanambe banani baza ba traître banani baza ba vrai combattant. Pourquoi ba opposition oyo ya Congo ezoboya dialogue eboyi ba élection elingi ba élection mais eyebi bien que ba élection salama te po Kanambe sa alobi yango ke aza na posa ba élection te mbongo wana to tia na développement azolinga asala glissement c'est-à-dire mingi pe na kati na bango si basusu bambongo yango bomoni meme awa na poto batindi mbongo ebele ya kosomba ba pasteur kosomba ba congolais kosomba bali yango moni week-end passé na Londres zaki yeke ozalaki na ambassade bato bamonaki yo mozoleka na TV ozowanga na kozalaki te ozaki na province et pourtant yaya na yo alobi yango be yaya na yo songi aleki na TV a confirmé que bozalaki wana bino nyonso ezalaki pona musala pona malamu ya Congo boyimbo fongolisa banque ya ba congolais l'étranger siko yo ndeko oyo ozalaki sur place ozowanga na pona ni proverbe azalaki na Londres te
Proverbe azalaki na Manchester, bata Londres babengi bapesi information. Nga na koyi kwa kizo te po nazalaki te. Mais batu bozalaki na bango babengi balobi yo ozalaki. Mais zwa courage ndima lokola ndeko no andimi azalaki ozo wanga na pona ni. Alors tangu yo ozo wanga na masolo ya ambassade. Mbano afundi yo ke na église à Kinshasa obandaki ko violer mwana moko aza na âge à 14 ans na âge à 16 ans obotisi o sundolai o répondre na lisolo na te ponani parce que yebi ke makambo wana ezali ya solo. Alors tango yozo leka po oleka na TV oza na message te oza na information te osali pe conférence fiasco ba invité tout ba boy koya et batu ba congolais ba kende kuna 12 ba ye ko tia lumbe lumbe pona ko yebisa basio balekaka na Ebola TV batika kwiti po ba kolabo. Félicitations na bino so kende kuna nde opesanga compte rendu. Félicitations na di peuple ninga boya iko ya invitation. Félicitations na maman kisa ba maman oyo invitaki ba oratrice ba boya iko ya mama di manja a compris que ozali na likolo mabe yango aboya iko ya esali fiasco parce que bozo kende ko lobela livre do yo mutu mo sangisi batu ozana vision makambo nzambe te ozana vision makambo politique te ko lobela livre oyo ba belge ba komi information zo opesa ba congolais yango wana mais ba belge ba komi bongo yo moko yebini yo moko eloko nini ozana ngo yo moko expérience ni ozana ngo et puis olobi oza pasteur nga chaque dimanche na salaka message ya nzambe ya bible to sepela pe osalaka message ozi na bible te ina makambo bo nzambe parce que biso batu na nzambe souci na biso ezali to mema batu na lola nzambe abengi biso poto te asangola batu bake na lola sala pe nanu video te ya nanu fongola nanu bible lobela nanga makambo ya bible totala monene na yo mulai na yo na connaissance ya parole ya nzambe parce que oyaki awa lokola mutu monene lokola mutu o malamu o gaze ba pasteur o fingi ba pasteur o lobi ba pasteur nzoka yo moko na Kinshasa o violé mwana 14 ans na 16 ans botisi po sundoli balobi lisumu na yo ekolanda ton péché t'atteindra mutu nyonso tu oyo asalaka mabe mutu nyonso tu oyo akibanzela nzambe soko lingo bima munene nzambe abimisaka bango na poisa ngai na bandi musala depuis 2008 nazaka contre ba pasteur te na yaka kotia discipline pe na lingaka bango baza sauver la preuve ba pasteur wana nyonso tout solola na bango ba reconnaître ka na lobaka solo ba na ofunda ngate ba na ofunda ngana la police te parce que ba yebi ke nazo aider bango mais yo komi muke ok police puis policier na yo makambo nazo loba translate yango très bien en anglais pe ça DVD pas policier wana soka za mobali ya solo asala la police na mboko yo ameka ko benga nga susu na yo na ina omema bino na côte. Parce que soka za policier azo permettre yo sala ba vidéo au finga batu et que mutu ngana zo sala vidéo na ngana zo s'adresser na Mario bino yo na policier na fubo prouver nga ke yo za Mario soki bo prouver nga te na yo na policier na omema bino na côte na sina yebise mokonza ba la police na benga ke na se soki na bisu policier na benginga translate makambo na oloba pesa yango soka benginga lisusu ayelinga ba prouve te ke ngana zo arasi yo ou bien ngana zo s'adresser na yo et que yo ndo za Mario bino mbale na omema bino na côte. Comme ça, les policiers vont comprendre que ils sont là noirs, ils sont intègres, ils sont loi na bango. Tout ça na liberté d'expression. Nga ba salela nga ba vidéo ba finga nga ba tia même ba komona. Yo pe mutali boso sala vidéo contre nga ngena ofunda la police. Yo ko sala nga makamna funda la police. C'est-à-dire biso ba congolais, il faut to pima na kati ya lokuta tokola. Boye ba nanya zo kosa na zo ba vérité. Alors na ba sango to zana ngona mesa awa ba lobiete kanambe azani na posa oke na élection te assez asombi opposition apesi bango bambongo po basa glissement siko tozo bate est-ce que opposition qui ça ba corrompu soki ba corrompu te ba banda déjà ko bimisa population libanda est-ce que papa na biso Tshisekedi na IDPS bazali ba sauveur est-ce bazali ba Moïse soki baza ba Moïse ekoyebana na masolo oyo normalement papa na biso Tshisekedi akoka ko nima jamais ko kendo dialoguer. Mais le col à lobby était à ce que nous dialoguer pour être balobela sur ba élection au Kabila lobby au Kenya ba élection te balobela sur fichier et puis balobela ba élection au il y a 2011 na éviter muto azana minduki muto abotola mboka muto azana ba mercenaires na éviter oko convaincre ndenge nini atika pouvoir na malem. Alors ce qui papa na so Tshisekedi a réussi ko sala deal moko kitoko ke
le génocidaire atika pouvoir akena malembe akosala eloko moko malamu akokota na histoire mais soki ya solo ye azwi susu mbongo ndenge bavideo ezali ke bapesaki mwana ne mbongo mwana na famille batie pression mpo aya koyede kanambe atika so na pouvoir idps elimwe ndenge wana Tshisekedi alimwe ndenge wana lokola abako mpe lokola impere elimwaki mais Congo na biso tokotelema tokobengana Kabila parce que constitution na biso ezoloba pas de troisième mandat balobi ete Kagame azolala pongi te Kagame azobela parce que bakangi mutu na ye mpe ayebi ke liste eza molai alors tozosenga na opposition ya Kinshasa soki ya solo bozali ba opposant bobeta lisusu masolo ni ya dialogue ni ya baélection mais bokende directement na soulèvement populaire parce que eloko ekoki kosauve Congo eza kaka soulèvement populaire parce que na ngonga oyo tomoni ndenge mosala nani azosala alors vraiment ezala ndenge wana nzambe aleka na kobatela parce que toza en direct à breaking news nzambe abatela bacongolais nzambe asoutenir mosala bacongolais tondima jamais kokende na dialogue tondima jamais kokota makambo ezanga ntina parce que breaking news eyaka mpona kofongola bino miso breaking news eyaka mpona koyebisa bino makambo ezoleka en passant awa na manchester tozali bongo na matanga ya ndeko na biso Raf Ngoma auti koperdre mama na ye alors bana manchester boyebi ndenge tolelaka bokende kolela na Raf Ngoma mpe na manchester tozali lisusu na événement mibale na kolobela ngo lobi le 15 octobre le 15 août ezali fête ya indépendance ya Congo Brazzaville bakongolais ya Brazzaville bainvité breaking news na bakongolais nyonso bokende mpe le 30 juin tozali na fête ya anniversaire ya indépendance ya Congo personnellement na fetaka yango te mais eza na bandeko mosusu bafetaka yango lokola leki na biso aziza azoorganize journée ya indépendance le 4 juillet mpe toza susu na ndeko na biso mosusu azoorganize le 30 juin lobi na kopesa bino baadresse nyonso tu ndenge ekoleka na baplace ekoleka na kolobela yango alors tolobaki ete mutu moko akende kuna te mpo balobi ete Kabila acomprendre que mpo ete atikala na pouvoir il faut asomba opposition mpe il faut Kagame aide ye aya koatake Congo mpo atikala mais ata asali ndenge wana ngonga na biso elakisi ke Kabila akotika so président Congo te Kabila fo akende alors lelo oyo nalingaki kaka koapese bino parce que bato ebele babengi nga o proverbe lobela biso nano likambo oyo vie titi andimi akota na dialogue omoni yango ndeni na nga naza contre yango mais il faut tokeba na ndeni nalandi vie titi très bien alobi ke azokende dialogue wana eza très important soki esimbi te population ebima libanda mais loko tozobanga na 2006 ayebisaka biso bongo na 2011 ayebisaka biso bongo tomoni ye azalaka soki population etelemi mpo ebima alobi bolala pongi ya babebe akosaki mpe ka bongo bomemela biso ye na ligote mais ye moko azokende konégocie na ye alors Kanambe ça fait 14 ans na pouvoir aprolongeaka vie na ye kaka na dialogue na consultation c'est-à-dire tellement azali entouré na bato Mobutu alandaka système ya ba MPR mais Mobutu le 24 novembre lere azwaki congé ya MPR ayebaki te ke kosukele boye tozopesa Kabila conseil alanda Mobutu azwa congé ya PPRD azwa congé ya Congo akende na malembe soki akende na malembe te corps na ye tokotraine yango na Kinshasa ndenge totrenaki ya Samuel Do alors na chaque breaking news na suka tosilisaka na masolo ndeko moko atindeli nga message awa alobi ayebisi nga awa zala na ntango yango ayebisi nga awa alobi nini zala na ntango yango message parce que na breaking news nakendaka kotanga makambo bato balobi mpo ezala kitoko alors alobi boye alobi zela na ntango yango alobi boye akomeli nga eza mwa molai yango oyo bozomona akomi awa nazotanga yango bana basi botosaka baboti na bino mpo eza mibeko nkolo apesi avec une bénédiction de vivre longtemps bana mingi
papa to mama abengisa yo na poto na regroupement familial, tata mwasi noko mama leki abengisa yo na poto, okomi awa otombokeli mutu abengisaki yo awa, okei kokutana na tata ya mokolo elongi eguga, elongi gugugu neti mosekonzo, papa atiaka tioko elongi ekemba, ondimi pe atia yo zemi, me obosani ke makila ya mutu elongi ekemba, elongi eza gugu, eza makila mabe, ekoki kobota mwana malamu te. Alors tala siko okomi na zemi, zemi wana esali malformation, mwana akokisi age ya 7 mois, yo mama okene hôpital po basala intervention, bazobenga ye mobali akangi portable aboyi koyamba mwana na kati ya libumu, ameli mai pe akufi. Mpona nini? Parce que otombokela mama leki oyo abengisa yo na poto, oza na se ya bilakeli mabe, pe okokutana na papa mokolo, elongi ya mokolo, elongi eguga, elongi ekangama, elongi makasi, papa Mario. Papa wana na Kinshasa bandaki koviole bana na église na ye, mwana 14 ans viola ye, abotisa ye mwasi pe asundoli ye. Papa wana abala mwasi na bana asundoli bango na Kinshasa, aya oye kokota kimario epa na yo. Alors olazwi na bilakeli mabe ya baboti na yo, otosi bango te, ozwi makila tata mokolo ndenge wana elongi migugu lokola papa mosekonzo, osangisi na nzoto na yo. Na mwasi ya papa oyo mosekonzo atikali na Kinshasa asambelaka, alela kobotola mwasi mobali na ye, okobota mwana ndeni. Tala sikoyo oyo kobota mone, me na place bolela ebembe, bosala matanga, bobengisa bato ke bokufeli mwana, bobombi bokokunda kobatama, bowelisi bosala conférence esali fiasco. En plus tata wana aviola mwana na église à 14 ans, abali mwasi mosusu atika ye na kini, bana na ye pe bazolela. Et puis papa ngo akosi yo apesaka 5 casier ya masanga na 100 pounds lokola kokanga lupango, ba famille no basenga mbongo atombokela ye. Omoni ndenge malédiction esali bino, boza na ebembe, botuna bango, baza na ebembe, mwasi auto sala fausse couche, aboti mwana prématuré, baza na ebembe na ndako, bake osala conférence babombi ebembe. Bayebisi ata bato te. Siko boyebisa ngai, ese prouve bazokosa ntango azoba makambo oyo. Parce que bato tout ba voisin bayebi babino, to azaki na ebembe awa. Mutu akufi bebe abotami akufi awa, baboyi kobeta sango na communauté. Baboyi koyebisa bato be ba préféré bakende kosala conférence ope salis fiasco. Alors bino oyo bozo bana mboka oyo, boyi ko respecter baboti na bino te, bolingi kokota bibalabala na batata mikolo oyo ete ya bino. Peto sengi na Mario, policier na yo oyo tindaka abenga aya na prouve ke yo za Mario, soki prouve ezate yo na policier tokuta na court. Breaking news, oteyami na kanai pe na nko au nom de Jésus.